Bonjour téléspectateurs, Léona Yambeli Bino, prophète Isaac. Ayo bete biso kama solo na Nzambe, biso to komi na biso kaka ko beta kama solo na Nzambe. Bonjour prophète Isaac. Bonjour. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, on est là. Léona moni oye a nouvelle nini oye libiso. Bon nouvelle à liboso, Nzambe pambola ba sali na Nzambe nyonso bazo contribuer pour na œuvre ya Nzambe na mboka oyo en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. Nzambe pambola ba konza mboka et puis Nzambe pambola ba sali ba ndeko nyonso tout ba sipe mibali oyo ba ndimi ke Yesu Kristo za kolope mubikisi na pesi na lombote na bandeko nyonso pe Nzambe langa pambola bino. Merci pambola pe. Prophète Tony Totuna. Origine na yo na kati na makambo ya Bible oyo ezani. Bon merci maman. Origine na ngai naza mosali na Nzambe. Mutu na mutu azala na appel na ye. Si vous voyez même dans la Bible, Samuel a été appelé na nzela ya kolala, Dieu l'a appelé par le nom. Ngai Nzambe abenga ngai na ba circonstances. Lorsque j'ai perdu mes parents, je croyais que non, je suis presque à ma fin, je ne savais à quoi faire, j'étais là dans la désolation, mais à un moment donné, na Zongaki, il avait un prêtre, conseil, il faut aller prêtre, ou comme prêtre, et puis j'avais cette conviction. Mais un jour, un pasteur m'a raconté au cours de la route, à l'Obelingaï, qui je suis, à consoler, il ne me connaissait même pas. Tant que à l'église, je suis allé. Ma toute première fois dans l'église de Réveil, c'était l'église de KDC. Et c'est là où j'avais commencé à œuvrer jusqu'à la décision, la période de mon corps. Je me suis décidé de rejoindre l'église 6 mois. C'était dans la prière, c'est là où Dieu m'avait donné la confirmation de mon appel, que voilà, tu es mon serviteur. Comme j'ai appelé d'autres gens, voici le message que je t'ai donné. Nzambe apesanga message na Jean chapitre 7 verset 40. Même nuit wana lobeli ngai, même nuit wana lobeli pasteur responsable de l'église wana. Le matin, je l'ai appelé pour lui expliquer les songes. Lui me dit mais papa, les kambozo c'est ce que Dieu m'avait révélé. C'est là où j'ai commencé à œuvrer jusqu'à aujourd'hui. Mon prophète Isaac, ministère na yo eza basé à nini? Merci. Bon, toyo kaka bande komususu aza basé na boye Nzambe tango benga moto, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Amen. Ministère nangai, je suis prophète bien sûr. Mais ministère nangai na zala basé na deux choses. Des choses wana eza babiloko na banda ko sumuka na yango mingi. Je péchais beaucoup contre ces deux messages. Premier message nanga na zala ko telemelango ezala ki message ya mwasi. Moi je n'acceptais pas et puis na zala ko croire qu'une femme peut prêcher la parole de Dieu. Na zala ko ndima yango te et puis j'étais parmi ceux qui humiliaient, parmi bato bazala ko critiquer ministère ya basi. Mais un jour, j'étais dans la prière, Nangomba, ce n'était pas ici, c'était dans la République centrafricaine. Sous la pluie, et c'est là où Dieu m'avait confirmé, Nzambe a pesangai importance ya mwasi na kati ya ministère, na profiter ko pesa ba maman nyonso baza basali Nzambe, basi nyonso bazo sali la Nzambe, ba femme combattante nyonso o ba mise donné pour la mosala Nzambe, Nzambe na ngai prophète Isaac apambola bango, ba kenda liboso bazala ba femme oyo bazo apporter un plus, ba ko apporter un plus, mais ngai ministère na ngai ezalaka premièrement basé na no pona mwasi. Pour la humanité, quel est le mystère ou la valeur d'une femme? Dans le évangile, la femme a beaucoup de valeurs et puis elle a un secret dans le évangile, peut même dans le foyer chrétien. Nous avons un deuxième message, nous avons mingi Nzambe a faire dévoiler ngai ba origine ya ba difficulté oyo bato ba connaîtra mbule belé ba zoela yango ba solution mais pensate. Tellement je suis orphelin dans le Nzambe, Nzambe, moto nyonso okutanisa na ngai soki aza na problème. Dévoiler ngai origine ya problème wana soki bande ko mosu ba koka kite ngana koka yango. Eza deux messages on apportaka, c'est-à-dire donner la valeur na ministère à moi si ko lakisa humanité, qu'est-ce qu'une femme na kati ya œuvre na Nzambe pe importance na pe valeur na et puis d'aider
ko faire dévoiler œuvre néfaste ya diable na kati ya vie ya bato. Un prophète, bon vision na yo na kati ya église. Merci pour la question. Bon, moni lelo na monde vision ya basali ya Nzambe belé, un homme de Dieu oyo ayebi vision na esika azosala te pe esika azokenda te eza mwa mabe makasi. Moi, bon, ma vision dans l'œuvre de Dieu, souvent, c'est quoi? Vision na ngai na œuvre ya Nzambe ezalaka. Ngai na ba o nyonso. Tondimi que Jésus Christ tôt ou tard reviendra pour juger ce monde. C'est-à-dire, nous avons une mission de dépeupler le camp du diable et puis peupler le camp de Dieu. C'est-à-dire, dans le monde, nous avons que des choses. Il y a des gens qui font la publicité du diable. Na bao basala la publicité ya koya na Yesu. C'est-à-dire, moi, ma vision d'abord ezalaka to luka ko amener mon pagano vers le chemin du salut. Pour na quatre chemins à salut, il y a la bénédiction, la guérison, la paix, la tranquillité, le repos. Et puis, tant que même mon pagano aye banzambe, tu auras un salaire et puis comment l'ensemble kozwa lokumu. C'est ça ma seule vision. Dépeupler le camp du diable et puis peupler le camp de Dieu. C'est-à-dire ramener le cœur des rebelles vers les chemins du salut. Pour faire voir moto. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Comment est kozala? Na simana yango nini ekozala? Na za pona te eschatologie te mais pour faire voir moto. Atika kosa la publicité à diable. Publicité à diable, on aura un jour le temps de parler. Comme ça, la publicité, il y a quoi na Yesu pe ko lakisa humanité qui est Jésus et importance na ye na mokili pona biso. Toujours que prophète bazoloba ongai prophète de la nation, ongai prophète de temps de la fin. C'est quoi oza prophète yanine? Bon, ngai prophète de la nation eza mabete comme d'autres prophètes dans la Bible, le rôle Jérémie. Jérémie se disait prophète de la nation, pourquoi? Parce que sa mission était vers les enfants de Dieu au Bazalaki na captivité. Si Jérémie azalaki koloba je suis prophète de la nation, parce que Nzambe azalaki kotinda emingi na ba nation qui dit nation bato. C'est-à-dire biso nyonso tozali na kati ya poche wana, bien sûr. Mais ngai ndenge Nzambe abenga ngai pona mosala quand je suis prophète. Première eloko nano nazalaka nango, j'ai la compassion. Nazalaka na mawa mingi. Pour la génération na biso surtout moi okieti jeune. Nazalaka prophète o nalingaka mingi na marqué génération na ngai na kati ya œuvre ya Nzambe. Nandimisa ba jeune, nandimisa génération na ngai que Dieu existe. Kosalela Nzambe, c'est la source de bénédiction, c'est la source du salut. Kosalela Nzambe, tu auras tout. Naza prophète ya nation te, naza prophète ceux qui attendent de la fête, parce que je ne saurais pas expliquer un prophète de la nation tout entier. C'est Dieu qui connaît. Je ne saurais pas expliquer qu'est-ce qu'un prophète au temps de la fête. Mais normalement, na linga kanzambe lokola benga ngai, asunga kangai, na mosalo apesa ngai, nazala te prophète oyo asakolaka pona bato, nazala te prophète oyo azoyeba lobi na ete me, nazala prophète oyo azosenga Nzambe asunga ye pona bato oyo bazwi lobiko te bazwa lobiko. Mambo za ebele, on aura le temps de parler. Amen, prophète. Est-ce que prophète, est-ce que vous êtes dans l'église? Bon, je suis prophète dans une église, maison de prière Jérusalem. Et Zoami na venu Poto numéro 30 na quartier Mombele na commune Limité. Et puis Nzambe asala kinga grâce lisusu na nzelaka ya mabondeli na sala ki prière et pas ndeko moko na 15e miri azali na problème ya mwana na ye akufaki. Nzambe asala ki ngolo ezanga ite Nzambe na sala ki ngolo mwana wana zwaki bomoi nde ba confia ki ngai terrain moko na 15e miri wana malgré za muke na implantaki lisusu ministère église maison de prière Jérusalem wana, c'est-à-dire na Kinshasa présentement j'ai des églises mais combo maison de prière Jérusalem représentant légal nango ezali ngai prophète Isaac Kongambo Ulute. Amen, prophète siko
dimanche osanganaka na bandeko ya église wana to okenda à place mosusu? Bon, j'ai mon église, oh, Nzambe Pesina Kamba. Permettez-moi de dire que mon église, parce que les gens interprètent mal Makambo, mon église, oui, parce que Nzambe Pesi, tout ça, mardi, na 17h, mardi, ils ont la culte prophétique. Ils ont la culte prophétique. Quand on dit culte prophétique, ils ont pour la prophétiser pour la bateau, non. Ils ont la culte prophétique, c'est-à-dire tous les sakola, liloba Nzambe. Et puis de deux, tous la jeudi. Jeudi wana tozalaka na basema et puis dimanche tosambelaka na 8h30 jusqu'à 11h30 culte d'action de grâce. Chez moi na église oyo nazokamba bande kwa Kingabwa bayaka parfois wana soki makasi ezali ba misupe bayaka te à cause ya ba transport bani mais majorité bayaka tokutana kana direction générale eza wana na avenue Poto na quartier Mombele. Prophète déjà bala. Bon, na balate pas parce que nazala qui est incapable de unité au moni natira moto na moto et autres dépendent na banzela zo connaître ba situation avant na benga mana mosala où j'ai fait aujourd'hui 16 ans. Il avait un pasteur ivoirien à Lobelanga, j'avais travaillé dans son église na Centrafrique. Tolingi to kenda voyage na Douala na ye alobelinga alobi mon frère Dieu m'a beaucoup parlé cette nuit pour toi. Moto akoki ko bebisa un jour ministère na yo eza moi aussi. Mais avant de te marier, il faut beaucoup d'attention. Bon, maloba wana papa na lobelanga comme il fait un papa pour moi et ça la kangai moi moke so mo pe bangisa kangai vie mosala na osala pe ministère na zo na zala ngo pe ba directive nzamba pesa nga pona bato et surtout que na la kate je reçois chaque jour les messages pour les gens na zo pesa na ba directive na za comme munganga na mona kasiko ke maloba papa na loba e bangisa nga malgré qu'il était pasteur ti mais les lobwe je me suis retrouvé j'ai eu la conscience na zo moi si mais na zana proposé oh soki nzamba sali grâce 2018 ndenge tozobanda par la grâce de Dieu na koki komise décider na fiancé et puis to koma na mariage et lozo comme ça yo deuxième prophète na yamba ba prophète nyoso na yambi ah bango nyoso babala te bazaka ba célibataire bon eza peza makasi meza makasi te mutu mosusu Kobala les amabete, Kobala c'est une condition biblique et puis c'est la loi biblique. Mutu mosusu akoyi kobala te, tu le vois comme ça. Ba mosusu abala a joie déception avant beaucoup talana ye ou interviewé. Mutu mosusu alinga bala mais azana difficulté financière mbongo ezate. Mutu mosusu abalite peut-être bon, mon monde comme la réalité na yango. Bato mosu ba koma ko salela ba science okite pona ko zwa ba succès ba ko pesa condition kuna ko bala te pona boye moto mosu supe a kokina ko za la convaincre ko bala si tout biso ba sala nzambe tellement ngai soki pe na zwa ki mo moke degu na zwa ba degu na parce que vie ba misala mingi ya ba délivrance na sala ki mingi na ba Centrafrique place na uti na basi mingi na kutana ki na basi omona azana ba esprit empire ba esprit ya ba sirène ba mambo makasi ezala ko bangisa ngai nde omoni lokola moto nde sizwaki mo atan wana et si tout peut vivre la conjoncture mais néanmoins par la grâce de Dieu je vais me marier ezalite parce que tout le monde a ba prophète ibate ezaba ba sala nzambe mingi même aussi ba mibali mosusu babala fete. Merci prophète mais comment na boza boga ne ba église na wana koto sambela wana ba tentation zo raté. Bon, ce n'est pas parce que je suis bogard, bon, na bogarté parce que bon, c'est ici nga. Bon, na bogar ou ko da bogarté bon. Na église place Nazali oui, j'ai des enfants, ba jeunes filles bazawana, ba jeunes sœurs bazawana bon. Na moni nano na kuta na ba makambo wana te pour accepter. Tentation ekozala ou ekozala te parce que esprit peut-être à la connecter ou à nater. Pour naebi bate anga la leadership. Bate anga la leadership na papa moko c'est un allemand, c'est un pasteur. Papa na lobela anga la leadership alobi na kati ya mosala nzambe tozana 3 mots mabe oyo esalaka ke e bebisa ou e diminuer
option et pas la mosala nzambe surtout oyo abengama na nzambe parce que basala nzambe tout ba salite il a des serviteurs de Dieu il a des oins de Dieu au ba bengama na nzambe lokola ngai je ne me prétends pas Dieu normalement m'avait choisi dès le ventre de ma mère soki na otala mosala na sala ka ezaba misala risque ezaba misala moko ba benga yo muto azana problème na vie ya makasi et surtout comme je défends beaucoup ministère ya basi nzambe memanga mingi kana ba problème mingi ya basi ba problème de déception mabala ba problème ko luka mbala problème ko luka comment ko mise en sortie problème ko luka comment ko sala ke akoma na moi stabilité na kati na ye papa on a lobela ngai trois choses alobi première chose oyo e bebisaka basali ya nzambe 1 ezali effet d'être comme kolinga kozala lokola deuxième mabe oyo e cible ka basala nzambe za mbongo avoir les goûts ya kolinga kozwa mbongo ebele il faut comme on est prophète il faut prophétiser de n'importe quoi lokuta pozo mbongo or tu auras un salaire ya mort na suka et puis troisième mabe oyo egeta ka basala nzambe oyo bazala kana moi ngolu ya mosala na nzambe eza basi quand oza courir derrière babiloko na misato okokota na ba échec ebele c'est pourquoi tentation koza na église ou pas na panchaka penza siri yango te ni même église partout il y a que des tentations mais ce qui commis se donner na yango ou peut-être aux ali faible pour yango tu peux être tenté par ça mais na senga kanzambe an permettre te na mosala pesa ngai pona bato na ye na ba directive chaque temps pesa ngai a permettre te tentation wana tuni wana na zala piéger na yango. Amen prophète yango ce prophète ya mité maka ya basi ya mibali te. Bon prophète ya mibali pe ya basi parce que ce sont des humains mais en plus na mi se bazaka mingi na basi pourquoi parce que quand je dis basi je vois des femmes renommées dans l'évangile. Je ne prêche pas basi à cause de la question tuna kinga mambo ya kobala te. Na défendaka moi si na ministère parce que na bi que na Bible les gens prêchent mal ministère à moi si ba passer au mozomo na ya mati cher à lobby il n'est pas permis à une femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Moi c'est à côté à terre là où une femme a passé une église je ne peux jamais aller dans cette église et j'avais vu un jour un gars je l'ai invité dans notre église à Komi Tokoti tango ba bengi maman moko prophétesse il maman ici atea frère wana telemi abimi la nuit il vient à la maison pour me dire frère que c'est soit la discontinuité au benga ngana ba église au moins ça zotea biso to kota ba église basi batea kate parce que c'est l'abomination na bi ses frères nzambe alimbisa yo ngana zaki moto aliboso ko critiquer ministère ya basi mais un jour Dieu m'avait montré quelle est la valeur d'une femme ndo moni tellement na sumuka mingi na ba sexe wana na évangile nde na mise donaka mingi pona ko réparer eloko wana na senga nzambe alimbisanga me na défendre cause pe cause ya valeur ya mwasi na kati ya ministère na kati ya évangile pe importance na kati ya mosala nzambe mais ça que na mise dona mingi na basi parce que j'aime beaucoup les femmes et non les maris non. Mot de la fin pour na bato bazolanda biso. Bon mot de la fin na ngai ezaki nzambe apambola bino eko na ngai lokola son ya maloba na ngai epai na yo oyo ozolanda ngai ezala bénédiction mpo na yo okodécouvrir ngai tôt ou tard et puis yo mwasi oyo olinga mambo ya nzambe mingi nazo défendre yo partout soki ozalaka na suka mokili Europe Asie Amérique Océanie na Afrique partout na bidonville yeba que tu as un prophète oyo abondelaka nzambe mingi alobela ye yo mwasi na importance na yo soko ozali mwasi ozo exercer ministère ozalaka na mwa pasi mingi parce que ba humiliaka yo dans une église où on critique une femme nazo senga nzambe alimisa ba pasteur yo so bazalaka na aspect esprit ya ko critiquer basi que mwasi akote ate ko finga mwasi un jour na oka pasteur moko azote ya lobi mwasi azali 6e bête après crapaud na évangile na regretta yango mingi ngai nazali prophète oyo nabondelaki nzambe mingi nzambe alobela ngai pourquoi na critika basi mingi na évangile nzambe apesaki ngai ba capacité na valeur ya mwasi na lakisa na monde entier naza ko pambola yo mwasi oyo olingi mambo nzambe mingi ba femme combattante
ba femme intercesseuse, ba femme pasteur, ba femme prophétesse, ba femme apôtre, o bozana ba responsabilité na ba église, ba o bo soutenir ka mosala nzambe, ba o bo soutenir ka mosala nzambe pe ba sala nzambe, ba o bo soutenir évangile. Nzambe na nga pambola ba femme nyonso tout, o baza ko evre pe ba mi pesa po mosala nzambe ekenda liboso, bozala lokola ba lidi, ba wi femme bazala derrière Jésus Christ pour na ko soutenir ye na mosala, bozala lokola Marina Marthe ba yamba Jésus na ndako na bango. Lazare kenda ko sekwa boza lokola femme tsunamite azwa révélation ko comprendre que c'est lui qui passe, c'est un homme de Dieu to benga na ndako soki boza la femme mariée bo convaincre mibali na bino soki ba mibali na bino bazalaka na esprit ya ko critiquer basala nzambe moi si mo tsunamite moko ndingo zoyo kangai dit à ton mari luka ke mwana to bomo ekota na ndako tala moi moto azoleka za mosali ya nzambe to kotisa ye to tongela ye chambre haute moi si mo tsunamite azwa eloko banda ko luka mbule bele nzambe nanga pambola basi nyonso bazoko evre na kati ya mosala na nzambe presque nini maloba suka la lingai na loba yango wana pona bino basi et puis pona église tout entière oyo basali na nzambe bazali en fait pardon na kati to yozolo baka basi mibalité. Bon, on aura un jour le temps de parler. Mais c'est ça que Dieu, et ça, on aura un jour le temps de parler. Numéro de téléphone pour la Batubazolanda. Numéro de téléphone, Langai, et ça 0243 comme le toit RDC 81 000, c'est-à-dire 0 Misato 59 66. Nazala Africelle 090, na code d'Abisso RDC 433 64 63. Tigo 089 10 55 222. Je répète encore. Vodacom au petit code ce qu'on a à l'étranger, au petit code d'Abisso RDC, au commis 81, au commis 30, au commis 59, au commis 66. Africelle au petit code Yamboka au commis 090 433, au commis 64, au commis 63. Natigo au commis code Yamboka au commis 089, au commis 10, au commis 55, au commis 222. Na Facebook soko o taper Isaac Kongambo o kozwanga pe komona ba image mosusu ya église pe mosala nazo sala nzambe na ngai apambola yo nzambe na nga pambola bino yoso ba mama oyo bozoko soutenir mosala nzambe pe basala nzambe pe bozana kati ya ministère nzambe na nga sala bino bolamu. Merci prophète, Isaki plaisir aux années bino balantina biso. Maman Paul Lumumba, basalam place aux allées, Adèle Djoko Bagou Danger, Vie Coco, Arafat Makizembe, Nathalie Neymar, PM Mouyala, Mike Brino, na Pesi Bino Bambote. Tout le monde à la prochaine.